Libota, amen. Amen. Bapona minatata, amen. Amen. Libota nankolo, amen. Amen. Oui, c'est vrai. Lelo toyaki pona kozongisa matondi na kiti ya bokonzi ya tata. Amen. Lelo ezali mokolo bikelamu nyonso ezali nesengo pona kosanzola nkolo na bango. Amen libota. Amen. Lelo ezali mokolo Biblia ezali kotatola maete atake moumbu na yo, atake motu ya musala na yo, mukolo ya lelo ezali mukolo ya ye kozala na bonsomi. Amen libota. Amen. Nde lelo nkolo na biso poto vanda boye toyanga na boye atika kabiso te apesa kabiso nde conseil. Amen libota. Amen. Makamu nyonso koki kosalema me ngonga oyo tokomi na ngonga ya koyo katoli na mokanda na ibuku isanto. Amen libota. Amen. Toli na biso ya lelo eye na mokanda ya Exode chapitre 22 verset 20. Tokotanga na nkomo na Yesu Masia na nasala. Amen. Oyo akokaba mbeka epai na banzambe mususu bobele epai na Yawe te akobebisa mapenja. Amen. Tokozongela pona eyokameli malamu. Amen. Tolobi toli na biso ya lelo eye na mokanda ya Exode chapitre 22 verset 20 tokotanga na nkomo na Yesu Masia na nasala. Amen. Oyo akokaba mbeka epai na nzambe mususu bobele epai na Yawe te akobebisama. Tokoyoka na mokanda na munoko ya bapaya to français. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, les élus de Dieu. Amen. La prédication de ce jour de dimanche est tirée dans le livre de Exode. Exode chapitre 22, le verset 20. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui offrait des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Amen. Nous reprenons pour la meilleure audition. La prédication de ce jour de dimanche est tirée dans le livre de Exode, chapitre 22, le verset 20. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui offre les sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Amen. Tokoyoka na chiluba. Amen, bana ba Yesu. Amen, chifuku cha Yesu Kristo wa Nazareta. Iyo tujanzambi didi mukanda wa Exode chapitre 22 verset wa 20 tubane mudina ya Yesu wa Nazareta. Amen. Mutu amukanda ditwambila ni mikenshi ya kumvwangana. 20 ambane muntu di ushevela nzambi mikwabu nyama kayuishevela Yehowa kayandi neba mushife ye. Amen. Amen.
Amen libota. Amen bapona mina tata. Tolobi toli na biso ya lelo eye na mokanda ya Exode 22 verset 20. Soki tozali koloba boye ezali pona baoyo baye koya na retard. Amen libota. Ekomani boye oyo akokabambeka epai na banzambe mususu bobele epai na yawe te akobebisa mapenja. Mokomi ya mokanda oyo ya Exode touti kotanga azali ndeko na biso Moïse. Amen libota. Moïse akomaki mikanda na ye mitano, les 5 livres Pentateuque. Ezali nyonso tokote ya lelo te. Lelo tozali kozwa bobele Exode. Amen libota. Moïse azali kolakisa na tango bana Israel. Exode ezali koloba ete mobembo ya bana Israel. Amen libota. Bana Israel basi babimi mboka na Egypte. Bazali na mobembo nano bakomi na mabele oyo Nzambe akanaki pona kopesa bango ezala héritage na bango te. Bango na kati ya mobembo amonaki makambo oyo bato bazalaki kosala. Amen libota. Nde Yawe Nzambe ayebisi ye namoni bato bazali kolanda lisusu matambe na yote, matambe na ngai te. Bakomi kozwa bambeka na bango bazali kokabela banzambe mususu. Amen libota. C'est-à-dire tango Moïse alobike oya kokabela banzambe mususu mbeka bobele oyo yawe na biso te. C'est-à-dire banzambe za mibale na mokili awa. Amen libota. Nde sika tolingi tobina lelo kaka wana banzambe na mokili bazali yo zalaki libanda oyebaki komo na Nzambe te, oyebaki église ya Nzambe te, mais okomi na kati awa sosola zala na molimo po yebake eske nazali ko servir Nzambe ou bien nazali libanda banzambe mususu. Amen libota. Banzambe mususu bazali me bakeseni na Nzambe na biso oyo Nzambe na biso tozali kosanzola azali Nzambe ya bule. Amen libota. Ye azali Nzambe basangisaka ene loko mususu te. Azali saint. Amen libota. Bule. Me Moïse azali koloba ete baoyo bakokabaka mbeka na bango epa na banzambe mususu bobele epa na Nzambe na biso te bakozala nde na etumbu. Amen libota. Tala nanu mbeka na yo pesaka nani? Bamususu bazwa bambeka na bango pona kopesa basi ndumba. Amen libota. C'est-à-dire tango azali kolanda mwasi ndumba amonike mwasi ndumba azali Nzambe na ye. Amen libota. Kopesa mbeka na yo ozali kozwa mbeka na yo uliye kopesa Nzambe oyo akoki kozengisala yo ozali kopesa nde bandoki. Amen libota. Ndoki opesi ye eza malamu akoboya te mesuka kaka oyo opesi nde azo travailler yo nango. Amen libota. Okozombeka na yo okokabela mutu mutongo yebite abaya kopesa mutu pesa Nzambe. Amen libota. Soko pesi Nzambe nda koyeba ndeni ya kogere biloko na yo, nda kogere bomengo na yo, nda kogere mbongo na yo. Amen libota. Atake opesa ki mutu mabe soki Nzambe azali na protection na biloko na yo, c'est-à-dire biloko nyonso ezali sous couvert na Nzambe. Amen libota. Akozwa soka linga sala ngo manevre ndenga basala kana butu manevre wana ezikisi. Amen libota. Mais yo lingi Nzamba lingi a protéger yo. Pourquoi yo lingi Nzambe te? Mbeka na yo pesa kanani? Ezali mutuna epa na biso. Epa na yo, epa na nga, epa na biso nyonso. Amen libota. Tala nanu mbeka na yo pesa kanani? Mais Moïse azali koyebisa biso ete oya kokabaka mbeka na ye epa na banzambe mususu mutu wana aza na problème. Pona ko éviter ba problème tokosala nini?
Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, les élus de Dieu. Amen. Trouvons la référence sur le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 5, le verset 4. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je la pas, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui girait faussement à mon nom, afin qu'elle établissait sa demeure et qu'elle la consumait avec les bois et les pierres. Amen. Nous reprenons pour la meilleure audition. La référence se trouve sur le livre de Zacharie chapitre 5, le verset 4. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je la répare, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui girait faussement à mon nom, et afin qu'elle établissait sa demeure et qu'elle la consume avec les bois et les pierres. Amen. Amen. Référence na Chiluba. Tude mumukanda wa Zekaya chapitre 5 verse mwina ini tubala mudina ya Yesu wa Nazareta. Amen. Amen. Yeho misumba udi wambane ne muutume ne ubwele muzubu wa mwibi ne umutume ne ubwele muzubu wa mwibi ne ubwele muzubu wa mwibi ne muzubu wa muntu udi chifane mashimi mudina diani ne ushale munda mwazubu wandi ne umoshe dia chimwe ne mabaya andi ne mabwe andi kabidi. Amen. 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 Bapona mina tata. Amen. Yokozwa référence na mukanda ya Zekaria chapitre 5 verset 4. Togotanga na kuma simasia na nasala. Amen. Yawe na bibele alobi ete nakobimisa yango mpe ekokota na ndako na moyibi mpe na ndako na oyo akokata ndai na lukuta na kombo na ngai ekoumela mpe kati na ndako na ye mpe ekobebisa yango mpe mabaya na yango mpe mabaya na yango na mabanga mpe na mabanga na yango esika moko. Tokozongela po na yoka mbili malamu. Zakaria chapitre 5 verset 4. Yawe na bibele alobi ete nakobimisa yango mpe ekokota na ndako na moyibi mpe na ndako na oyo akokata ndai na lukuta na kombo na nga ekoumela mpe na kati na ndako na ye mpe ekokaba mabanga na yango esika moko. Amen libota. Amen. Amen bapona mina tata. Zakaria oyo azali mosakoli. Parmi basakoli ya bana mike yepe azali mosakoli. Amen libota. Zakaria na français bazali koloba Zakari. Amen bapona mina tata. Zakaria atango avandaki Yawe afongoli miso amoni rouleau ezali kokita likolo. Rouleau wana batangi 20 mètres na longueur, 10 mètres na largeur. Amen libota. Tango amoni rouleau wana ezokita atali po mosala ya basakoli ezali nde ba visionnaire ya Nzambe. Amen libota. Amen. Bamonaka Nzambe alakisaka nde bango. Asili komona amoni nini? Amoni na bato oyo
balingaka koloba nzambe na lukuta. Amen libota. Amen. Baoyo bamila paka na lukuta na bambeka oyo bopesaka bango. Amen libota. Asazwi amilapi komila pa omoni bato ba mosusu bazali litango ya kale ezalaki soki moto asali bo nzambe mutu na ye sali nini? Amen bapona mina tata. C'est-à-dire bato wana tango yo kozwa mbeka na yo opesi ekoti kuna basepeli na kombo ya nani? Amen libota. Tango bazwi basepeli na kombo ya nani? Na kombo ya nzambe. Me nzambe azali kolobete na kotinda bango na kati ya bandako ya miyibi. Amen libota. Miyibi tango bakozwa soki moyibi azwi moya zongiselo ezalaka. Amen libota. Moyibi soka ye azali kododa aluki amoni te awa lelo fona kota soki aye apasoli akoti abimisi ata oleli ato mizokisi akozongisela yo. Amen libota. Me ba miyibi ya molimo bazali. Amen bapona mina tata. Me bakoshina yo awa bakoyebisa yo oyo nyonso ezosalema balakisi yo tango komona boye olobite ya solo nzambe azali awa. Amen libota. Me tango komona nzambe azali awa yaka nzambe azali awa. Amen libota. Opesi ozo olobiete na pesaki me nyonso nazalaki nango na pesaki me namoni na suki. Est-ce que bokoki kozongisela ngai te? Amen libota. Pesa opambolama. D'accord. Okopesa. Amen libota. Mais po zongi lisusu te bino bolobaki pesa $1000. Soko pesi $1000 nzamba kopesa yo $10,000. Nazeli ngai moto nazalaki kotambola na komi boson. Amen libota. Est-ce que basali boyebi mukolo wana? Est-ce que bokoki kozongisa na ta parti te? Okoyi bakoyebisa ete eloko pesi nzambe basengaka te. Amen libota. Amen bapona mina tata. Me na baoyo basambele na molimo basambele oyo bazali kobanga nzambe baoyo bazali kolepa na nzambe soki bamoni ndeko akuti na problème bakofukama babondeli nzambe mutu oyo asalaka pona yo asala boye njawe na depo na yo biloko sila. Amen libota. Okomona nzambe azongisi mutu wana afulisi mutu wana azongele lisusu na activité na ye. Amen libota. Me mutu asalongo deja nesika azalaki ozalaki libanda bashina yo mingi balakisi yo makambo ebele me na yesika okomi po ezwa mbeka na yo pesa yawe nzambe na yo olingi kopesa nzambe te. Amen libota. Mutu alingi kaka bakosa ye mutu alingi kaka bashina ye mutu alingi kaka tozwa soki tozwinde tozwabi na mikolo talobi rababababa saka esika wana mutu azali kolenga alobi nyonso etikaki na ndako bokende kozwa. Amen libota. Me molimo na nzambe ezali bongo te ezali ya bososoli. Molimo na nzambe ezali kolakisa mutu nzela. Molimo na nzambe ezali kolakisa soki pasi ezali liboso na yo alobi te yawa lakisi boye kokende lelo te. Amen libota. Kokende lelo te vanda nani soki nzele monani tokoyebisa yo. Amen libota. Me yo moni mutu aye pasteur abondeli papa kende malamu nzambe azali na yo mutu akomi na nzele baboteli nyonso. Amen libota. Soki mutu wana azongisi mayele ya solo koyeba ke esika na utili pa na nzambe. Amen bapona mina tata. C'est-à-dire makambo ezali koloba maete bino bokola na molimo soki mutu akola na molimo azali deja mutu ya kofungwama. Amen libota. Mutu soki azali kopesa eloko azali kopesa avec certitude ke nzambe oyo akelaki ngai oyo akelaki biloko nyonso mokonzi ya biloko nyonso oyo nde nazali kopesa. Amen libota. Soki mutu azali kososola bongo apesi nzambe na ye mutu akosalisa ye te pe okomona nzambe akozongisa. Amen libota. Liloba oyo ekomisa bato oyo bazalaki babola bakoma bato ya mbongo. Amen libota.
baoyo bazalaki na posa ke un jour nakoki kosomba ta mutuka te me akomi kotambola na mutuka. Amen libota. Pona nini? Ezali makambo po bazali konjimela Nzambe ya solo apesi motema na ye pa na Nzambe. Alobi nyonso naza nango eza ya Nzambe. Comme ça na pesa ye natala. Amen libota. Est-ce que na pesa Nzambe? Po atala ke Nzambe oyo asalaka ubi asalaka te. Nzambe azanga kozongisela ye. Tala mbeka na yo wana opesa kanani. Ochaka pe wapi? Me makomi ezali kotatola maete yawa ye moko bongisaka esika acha kombo na ye. Na esika wana nde tokokendeke na bambeka na biso, na baofrande na biso, na bajimi na biso tokochaka. Amen libota. Me yo okoya peut-être na ndenge okobima ata keso wana osimba kango te. Mbeka na yo pesa kanani? Ndayo olapandaya okokisaka pete. Amen libota. Mais na nzela ya lukuta soki bakosi yo wana direct ebimi. Amen libota. Mais toza basambeli ya molimo. Toza basambeli ya molimo. Amen, peuple de Dieu. Amen. Trouvons la référence sur le livre de Philippe, chapitre 3, les versets 2 à 3. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions à Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Amen. Nous reprenons pour la meilleure audition. La référence ça se trouve sur le livre de Philippe. Philippe chapitre 3, les versets 2 à 3. Lisons les Écritures saintes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions à Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Amen. Chiluba. Tode mumokanda Philippo chapitre 3 ni tubale verset muibidi ni muisatu tudi tubala mjina ya Yesu wa Nazareta. Amen. Amen. Nudimuke kudimbwa. Nudimuke kudibenzi babi ba mudimu. Nudimuke kudi baditabi ba mubidi. Bwalubwa. Twetu tudibatengula badibatendelela kunyuma wa Nzambi ne badi batumbila mukilisto Yesu ne badi kabayinije yemena jamalu amubidi. Amen. Amen. Amen bapona mina tata. Amen. Amen bapona mina tata. Tokozwa référence na mokanda ba Philippe chapitre 3 verset 2. Tokotanga na komana sumasia na nasala. Bokebaka pona bambwa. Bokebaka pona basango bakosalaka mabe. Bokebaka pona bato bakokataka nzoto pamba. Nzambi biso tozali bato na kokatama ngenga na solo tozali kosanzola Nzambe kati na molimo. Tozali kosepela kati na Kristo Yesu mpe tokochela njoto motema te. Amen libota. Tokozongela pona eyoka milimalamu. Philippe chapitre 3 verset 2 à 4. Bokeba pona bambwa.
bokeba pona bango bakosalaka mabe, bokebaka pona bango bakokataka nzoto pamba. Nzambi biso tozali bato na kokata mangenga na solo, tozali kosanjola kati na Kristo Yesu mpe kati na Kristo Yesu mpe tokochela nzoto motema te. Amen libota. Oyo awuti kokoma ezali ndeko na biso Philippe. Philippe azalaki disciple ya Yesu Kristo. Amen libota. Amen. A observe nini? Alobi ete bato bazui kondima na bango bazali kocha esika ya bayimbwa. Amen libota. Me soki yimbwa ozali na yimbwa na lopango, soki obateli yango malamu te, soki ozolesa yango malamu te, yimbwa wana ekozala yimbwa malamu, ekozala kaka yimbwa mabe. Amen libota. Musala ya yimbwa ezali kaka koyiba. Soko opese discipline ya bien te, akobima ozana ba problème na ba voisin. Amen libota. Abaluka boye mona soso abatu ale bakolo soso soki bakomi koya ko réclamer bokomi kopotana. Amen libota. Bokomi kozwa bamikakatano na ba voisin likolo ya yimbwa, c'est-à-dire comportement ya yimbwa ezali comportement mabe. Amen libota. Alobi bo seke komi tiaka lisusu etika bato mosusu bazali komi kata nzoto na bango, ezali na bango me ezali na mboka oyo. Okokuta esika na Nzambe ya solo bazali kosenga yaka na soso, yaka na kingani, yaka na oyo, epesa oyo, epesa oyo. Amen libota. Nyonso wana ezali misala ya nzoto, ezali misala ya molimo te. Olie bakata bilanga, olie basala ba projet minene, ba yuko zo ba projet batie na kombo na Nzambe. Amen libota. Pona koshina kabato, pona kobibisa kabato, pona kotungisa kabato. Amen libota. Tozali na ndako na Nzambe. Omone mutu akoyo kozo azui magie, azui parfum, azui. Amen. Amen libota. Biloko nyonso zali kozwa wana ezali na litombani nepa na yawo. Amen libota. Bakufi miso bazalaki koya tango Yesu azalaki koleka, amoni bakufi miso apesalaki seremoni mokote ayekaka alobi olingina salelo nini. Amen libota. Alobi miso na ngai emona azui mabele, azui na soi na ye, asangisi apakole na miso ya mutu emonani. Amen libota. Me oyo ezali kaka pesa parfum, opesi parfum